Na sepeli mingi parce que na moni que pour répondre penza na message ya mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi, chef de l'État, na message na ye à Lansaki le 29 janvier dernier et na moni penza que bana Congo central batika isimate parce que binonyo surtout pour répondre volontairement na message wana Congolais télémaningi koloba boyi bino ba jeune o bomoni que bozana makasi ya ko telema pona ko défendre ba couleur ya drapeau boye vous s'enrôler en tant que volontaire pour bunda bitumba contre ba envahisseurs, contre ba rwandais, contre bangona. Na histoire na biso ya RDC ça fait pratiquement 30 ans yangoyo tozo bunda bitumba na ndenge na lobi 30 ans ça suffit bitumba oyo il faut aussi lisa yango yangwana tozo na besoin na bino. Mais ndenge bozo kendele il faut topé sabino makoki. Donc bitumba na biso côté gouvernement yango tozo saela mikolo yo eza makoki.